mais akomi na mukala. Mukala ngonani Mida la Taylor elengi. Mokilango en tout cas eza vraiment elengi. Miriam Mokonzi azo douter na ngate. Miriam Mokonzi aza na beauté, aza mwasi kitoko. Na doutaka peteke aza na mwa mbongo na ye. Bien sûr, naza pe na mwa doute côté bambongo mosusu. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi a Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi a Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi a Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mida la Taylor mukala ya Miriam Mokonzi. Ye moko lobi akomi mukala ya Miriam Mokonzi. Mokilango atoka eza vraiment elengi. Mida la Taylor elengi mukala ya nani ya Miriam Mokonzi. Tala bolandanga na panzela bino yango kitoko oya mukala. Mokilango atoka eza vraiment elengi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randoneti. Mbote bato balinga barando na ba oyo balinga barando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida la Taylor alobi teke akomi porte-parole, alobi teke akomi porte maquillage, alobi teke akomi porte ventinaire, mais akomi mukala. Nzambe nanga Miriam Mokonzi en tout cas aza na pouvoir moyen na ndimango na wanga nango susu ezati. Yango wana na félicité Madame Angélique Madeleine ndenge yokila jaloux o Miriam Mokonzi banda yokana kombo na succès na succès. Lelo yo ezomata sekomata akomi kaka mama ya bestarte yaya ya bestarte mais akomi na mukala. Mukala ngonani Mida la Taylor elengi. Mokilango en tout cas eza vraiment elengi. Miriam Mokonzi azo douter na ngate. Miriam Mokonzi aza na beauté, aza mwasi kitoko. Na doutaka peteke aza na mwa mbongo na ye. Bien sûr, naza pe na mwa doute côté bambongo mosusu oyo bana kotinda parce que nalandaka na net ndenge makambo ezokila. Ndenge moko pe nazalaka na doute ya 21 comme tel ekozala to ekozala te. Yango wana biloko wana nyonso etiaka nga motu mwa pasi. Mais Miriam Mokonzi oui aza na pouvoir. Pouvoir oui. Oya kolobaki aza na pouvoir te akosi. Oya kolobaki Miriam Mokonzi banda abima azalaka kitamata akosi. O Miriam Mokonzi banda bima azalaki kaka na stabilité ya mwa likolo. Azalaki na influence ya makasi. C'est tout à fait normal. Yoka kombo Miriam Mokonzi. Boye kobakisa yaya ya bestar. Lelo ya komi mama ya bestar. Abakisa misusu yaya ya bestar nyonso. E suki wana te Laura Swazo bengaye mama social. Miriam Mokonzi akoti ti wapi, akomi ti wapi, akei ti wapi.
lelo akoma na mukala mukala ngo nani Mida la Taylor elengi voire même Mida la Taylor elengi alobi tendresse divine yo ndenge oza wana ngai Mida la Taylor ndenge wera azalaka bongo bamusicien nyonso oyo nga na finga bango mpo na wera soki wera azongi na bango relation kitoko ngai Mida la Taylor na kozonga nsima te na bando kofinga bango kaka na kolobisa bango te ndenge moko mpo nga soki na fingi motu nazongaka nsima te me Mida la Taylor epai ya Miriam Mokonzi azongi nsima mpo afinga ye maboko mikuse afinga ye makambo ebele me lelo oyo azongi nsima epai ya nani Miriam Mokonzi yoka pouvoir Mida la Taylor azongi kaka te ndenge bato nyonso bazongaka azongi mpe te lokola mwana oyoyo babengaka Memetia Villa soki ndenge nini mwana oyo akimaki ndako azongi pa papa na ye alobi zwanga lokola mwana mosala kozwanga lisusu lokola mwana te me Mida la Taylor azongi epai ya enemi na ye to akei epai ya enemi na ye comme mokala ye moko alobi na monoko na ye aza mokala mpe abwaki sourire ya kitoko oyo ezalaka na elengi otali mpenza Mida la Taylor tala tai elengi oyo nazosambela tokroise nene eti oyo mpo nazwa mwa tour na nga na ndenge moko ya bien mpo na ndimi te akopimbela nga me lelo oyo Mida la Taylor andimi azali mokala ya Miriam Mokonzi bon naza nango contre te Miriam Mokonzi aza mpe na mwa pavillon na ye même ya crédit même banque akobotola yango ata après 3 ans 4 ans mais pour le moment Miriam Mokonzi azodonne et puis Miriam Mokonzi soki bazobenge mama sociale seke bakode mpenza ezokende na ndenge solo donc elingi kolobaki Miriam Mokonzi aza mpenza na compte etonda bon ou bien ça katikati ou bien ça un quart ou bien tant mosusu azwi sur crédit même ya 50 000 mais bon pour le moment en tout cas akomi na mokala oyoyo moto nyonso soki akomi na Mida la Taylor comme mokala fo azala vraiment ne sengo fo azala na nkembo na yawe mpo Mida la Taylor pa ya wera na maison mare aza mokala te azali randonnette na bango ya makasi azali moto azosala promo na ndenge ya kosakana te mais le même Mida la Taylor akomi mokala ya Miriam Mokonzi moto moko te abengi ye mokala mais ye moko alobi akomi mokala ya Miriam Mokonzi arépéta ngo deuxième fois mokala ya Miriam Mokonzi alabwaki sourire aseki sourire mpe Miriam Mokonzi asepelaka nango yango abengaki Mida la Taylor mwasi nzambe est-ce que Mida la Taylor yeba komokumisa mobali na ye ya ndako alobi ntango asalaka na internet asalaka comme célibataire sikoyo soki atika internet azongi mwasi alibala ebongo ntango akutanaka na Miriam Mokonzi azalaka nani célibataire to mwasi alibala ou bien azalaka eloko wana o Miriam Mokonzi alingaka ndenge toyokaka soki Miriam Mokonzi balembolaka bango mibale po na internet Mida la Taylor azali nani célibataire mais soki alongo na internet akomi nani mwasi ya ndako bongo soki akutani na Miriam Mokonzi apart ozala mokala est-ce que balembola to te bon na ndimi te Mida la Taylor kosilika te mais eza kaka hypothèse mais makambo oyo olobi yo moko olobi nga kaka na confirme ke yo olobi ke oza mokala epuis na ndimi yo mpo makambo ebele olobaka yo moko olobango ntango olobaka okosaka te alors lokolo okomi mokala na ndimi mpe teke okokosa ya na boyi mpe oya kotindela nga message to obenga nga oloba na nga olingo popula nga mais nga nazoloba kaka makambo ezokende yo moko ndimi okoma
mukala. Bon, okoma mukala ya Miriam Mokonzi eza mabe te. Yo moko lobi ke asala noki afungula page na site na ye wana mpona makambo ya manzaka na kosala basuki akosala o moto ya liboso. Oui, akosala o parce ke oza mukala na ye. Mais boni ndenge nini ye mpe banda alobaki akosala page yango ti lelo azoka kosala te. Page eza kaka eloko ya 15 minutes to 7 minutes. Site eza eloko ya 5 minutes to 12 minutes. Bongo ti sikoyo ndenge nini nasali eto eloko moko te. Bon, wana etali bino. Mais Miriam Mokonzi bisika za soki mpe ntango bokutanaka bozalaka ndenge balobaki ke Miriam alingaka mpe basi. En tout cas, eza mabe te. Miriam aza vrai chéri, aza vraiment kitoko, aza penza na beauté. Même aza mokose, aza toujours kaka kitoko. Donc aza na beauté. Mabe moko kaka soki penza 21h ezalaka. Po 21h na yebi te na mibali mosusu soki bakomona ngo ndenge nini. Po nga vraiment 21h, 9h du matin, na 4h du matin. Eza penza ba eronga na lelaka nazala penza na kati na yoka yango. Mais sikoyo 21h soki ezalaka penza wana en tout cas eza moins problème. Mais bon, naza toujours na doute. Mais nde bon, likambo ezali lelo ezali kaka Mida la Taylor andimi azali mukala. Oya 21h en tout cas wana etikala kaka ndenge toyebelaka. Oya mukala nde en tout cas félicitations Miriam Mokonzi na ndenge okomi na mukala. Eza n'importe qui était na mokili aza na mukala akende ko confirmer devant internet que akomi mukala na yo. Ba oyo bazo se confirmer que oza mama social wana na yokaka yango déjà. Il s'agit code que mbala moko okomi mama social. Ba oyo bazo bengo yaya ebestar mama ebestar, c'est tout à fait normal. Parce que code zokini. Mais oya bengi omukala. Est-ce que vous avez code na bilengi toli kambuni. Makambuni vous préparer Miriam Mokonzi yona Mida la Taylor pandima na miso badu na liposo internet na 5 continents na planète onios ke azamu kala na yo. Mukala ngo ezateke o soki ndenge Mida la Taylor elengi. Po kombo na ye esuka kaka Mida la Taylor. Ezalaka Mida na kati la elandi tai. Donc tai nzoto na ye. Aucun suka. Donc na tai l'or, et suki na l'or. Donc tai ya or. Simanango et suka na elengi. Donc aza sukali azelengi. Bongo mwana mwasa nde mwana akomi mukala ya nani ya Miriam Mokonzi. Oya finga maboko mikuse makambo ebele mais andimi azonga sima pona Miriam Mokonzi. Miriam Mokonzi pouvoir nino zanango. Pouvoir nino komanango. Pouvoir wane uchi wapi Miriam Mokonzi. Osala ndenge nini okoma na pouvoir. Mikolezo ya ozala ndenge nini. Ngana komo banga yo. Na komo banga. Bon, nazo bango teke ndenge Mida zo bango. Nazo banga na yebike succès na yo soke kokende ti wapi. Ponga nazo zela esila. Bon, nazo zela esila te, nazo souhaiter esila te, mais le colossal kanope eloko moko te. Nazaki sie succès na yo faut ki. Autant que bazo lancer yo, bazo boire partout, faut bando sale lo. Mais yo sala kata eloko moko te. Ba télé réalité na yo par hasard. Au monde na kate, ozo yo kate. Bazo monote. Mais ozo ko mata, sego mata. Miriam Mokonzi, Tsambe nanga. Na sukisi awa, bo tika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.